Tokutani lisusu lelo bandeko batali na manaka ya FM Télévision pona basango na lingala. Population asengi réduction ya train de vie ya ba institution pour la session parlementaire oye bandaki ya septembre eye yango atalisi yango na micro ya Joël Biseba. Ndingi to joa pouvoir to pesa bango bakenda olobela biso kuna. Basala vraiment eloko au peuple lingi. Et no bakenda osala ba net ba monton na oyo ka ba oloba wana. Eza vraiment na sens te. Ba meka ko revoir yango nanu. Parce que et puis ça a biso ba kander moko ba biloko yango ya politique to mo baye yango le gouvernement a honoré ba frère ba fonctionnaire ba zanase ba député ba comme 21 millions de dollars ba futa bango mais peuple a souffrir faut na ba temps on a de préférer que ba député ba za salaire moi na semuke ba 21 000 dollars il est belé. To sepele comme baza batunabiso toponaki comme baza ba élu du peuple ceci na biso ezaka ke no baza ka wana te pona beta maboka pour bango pona intérêt na bango moko te mais quand même ko revoir intérêt ezaka quand même général par exemple taneti babiso toza ba étudiant tozo kumba ba moto peut-être que lelo na ke court te pona nini parce que condition eza bien te. Eza makambo bezo leka na mboko metodo sengande na bandeko biso to pona baza likolo na biso pona kolobela biso ya kolobela biso likambo o. Moko yabai union sacrée apesi makanisi na ye pona session parlementaire oyo pona Fabrice Estache Belanga talisi ete ba fonctionnaire pe ba institution nyoso lokola pe ba professeur ya université Sengel na bango ko simba to ko toucher $2500 par mois comme salaire de base na yango tolanda na diboso ya caméra ya Enoch Mafuta. Rentrée parlementaire et session où ils allaient spécialement budgétaire donc lancer message moko et pas honorable na biso ba juste ko penser na population ou jusque là bazali non ko se retrouver te ceux qui to koki ko estimer ba député ba ko simba même $2500 il vous la possible mais malheureusement na yebi bandeko na ba recépelaté ata ko longola ba on a $3000 na yebi ba recépelaté mais to pesa bango chance totale pour être population pe ba ko se retrouver na budget à 2023. Par exemple, les professeurs d'université, ceux qui ont retouché $2500, ils vont à la malade. De même que député national a touché $2500 et pourquoi pas enseignant peut toucher $2500 et donc il sous-soupé dans fonctionnaire public à l'État, il va également toucher même $2500 parce que on a servi l'État congolais. Mwanamboka Martin Fayulu oazali moko ya Baila Muka pesaki makanisi na pona oetali bomoko pe bonsomi ya mboka Congo atalisaki yango na monoko na ye kun uto esika ya zwami na mboka bapaya précisément na mboka ya Amerika tolanda. Moko ya baponami oya katanaki na maponomi ya 2018 aboyi na lolenge nyoso makanisi ya kokabola mboka na ba puissance ya bapaya. Oye talisi ete na moto ya congolais esengeli kutu te ya banza na makanisi ya bokabolani to ya kozwa bokondi na lolenge esengeli te. Pona yango Martin Fayulu amekaki kotikala na makanisi o ezali penza kolakisa ete lobi ya Congo esengeli ezala malamu. Talatina moponami ya Lukunga aboyaki koponama pe atalisi ete oye esengeli ezali kozongisa Congo na nzela pe kotika ete peuple congolais azwa esika na ya lokumu na kati ya Congo oye bungisa lokumu na yango kobanda kala pona kozanga bakambi oye esengeli na moto ya mboka. Congo esengeli etikala bomoko pe bokabwanye ezala te okati ya bakongolais. Pona yango kongomani nyonso esengi ya simba pe bakobongisa pona lobi ya Congo malamu ezali na makambo mani esengeli Congo tosala pona yango ezali penza ya mboka ya mobeko Congo esengeli etikala moko pe bokabwanye ezala te. Wana ezali lolenge akolia na talo moke na kati ngomba Kinshasa obabengi gargote na lokote ya lifalase tope malewa awa na kati ngomba mokondi Kinshasa pona kolia na talo moke. To suis plus de précision na reportage ya Chris Mukuna.
Na babalabala nyonso na kati ngoma mokonzi Kinshasa okokuta banzungu bakiti pe parasoleil. Wana eza esika ya kolia babengi malewa. Malewa ezali lolenge tobisika bie ekopesaka makoki na bana ya Kinshasa kolia na talo moke. Bongo na motango ya 500 francs tikomata na 1000 francs nde epesio makoki ya kolia na esika ya malewa. Okokuta na esika wana bilei babengi légumes, loso tope madesu. Pona kobosa na te fufu. Me etalisami penza ete na kati ya malewa bayeba kolambaka to bayeba kosalaka mosala na kati ya ba restaurant ena bazali penza na kotosa ba règle d'hygiène soki mokete. Mbala mingi bakopesaka na bayeba kosomba biloko. Bilei biye bikolamba maka penza na lolenge esengeli te. Na boye esengeli to tuna motuna. Est-ce que bokolongono bwa nzoto nde tokosomba na talo moke to ekosengela biso na sima kofuta misolo mingi na balopitalo na bayeba kosalaka malewa esengeli to simba kote mosusu ete malewa e akompanyaka to epesaka penza makoki na bayeba bali na inote to basali misala efongolaka bikuke na yango kobanda 4 heures kino kokene na 5 heures. Joao Lorenzo Oazali, président ya Angola, apretaki serment na ye oboso ya bakonzi ya Afrika pe ya mokonzi ya Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana esalemaki jeudi 15 septembre na ngoma mokonzi ya Luanda Tolanda. Ezalaki oboso ya bakonzi ya mboka Afrika pe basusu nde mokonzi ya République ya Angola Joao Lorenzo azwaki bokonzi pona mbala ya mibale ya mboka ya ye tima ya mbula mitano ya pouvoir ya ye na sima ya mokonzi Eduardo dos Santos oyo autaki kotika biso mikolo mileki. Pona yango mokonzi ya ekolo Congo akomaki mokolo ya minei na engumba ya Luanda pona kozwa esika na mabongisi ena na tina ya koasistie na kokota na bokonzi ya moninga baye. Talatina mokonzi ya bikolo ya Afrika na maematali mombongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisi esengo ya bokutani pona kotia kimia pe kotombola bikolo biye. Na masano ya ndembo esengeli to simba ete FC Renaissance du Congo a salaki présentation ya 40 joueurs au bazaki présenté liboso ya ba supporters na membre ya comité wana esalemaki na kuna na stade ultra boende tolandi bolai bobasango. Bana ya Fibo baza déjà ya Kosepela, FC Renaissance du Congo a yebaki bongo na kosala présentation à bas joueur na yepo na kolenga la saison sportive 2022-2023. Ambiance ezalaki makasi na présence ya maître Billy Malou à Cléophas ou azali bongo présence sportive ya club. Après mois circonstances, Willy Kindembe, président ya ba supporter, aleka ki bongo na présentation à bas joueur, baza au total zomina minei 40 ba siena ba nouveaux joueurs. Boulaïma, regardez Boulaïma. Tu vas poser le numéro dans toi. Simanango va présenter qui pe staff technique ou Simba Mibongo na Côte Pichu Manza. Maître Malou Abili Cléophas, président sportif, Azangaki Malobate pour na supporter Nyoso ya Fibo. Musalo ezaya mutumo côté. Et tombé malamu bakolo club et la kisike aussi pour misimbeli cette fois-ci club na biso na maboko ba supporters moma yango yo kotika lisusu te. Nasuka Milulu président Malua sololaki na bana ya Fibo pe alaki bango kenyoso ekoleka malamu. Na masano e ndembo to sukisi manaka na lingala ya mokola lelo botikala bokebi na programme ya FM télévision boboto ekoba mabota na bino.